Oui, bonjour Dino. Papa. Ah, comment vous allez? Bonjour. Ça va très bien, toi, mon frère. Oui, je suis là toujours pour le bien de la nation et bien de notre bijou précieux. IDP Tshisekedi, pourquoi pas aussi la protection de notre chef. J'ai vu dans les réseaux sociaux aujourd'hui, tu as dénoncé quelque chose là, quelque chose de bien. Mais on est là toujours pour le bien de tous. C'est tout le monde qui m'appelle pour me dire que non, mais Wampang a cassé les pots. Et je les ai demandé quel est les pots encore. Non, Madame Lisette Yombo qui sortait avec Kabouya et puis elle a dit que non, elle a des histoires de Kabouya. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Il y en a beaucoup. Mon frère devait se ressaisir avec son groupe de gens qu'il est en train de corrompre pour faire de lui un dieu. Il ne savait pas qu'il était déjà tombé dans des choses. Écoutez, menacer ma vie. Vous avez suivi le Wakabouan, non? Alors maintenant, il oublie ça. Il pense que lui est devenu un dieu. Non. Le monde entier va me donner raison. Tous les audios de Luakabouanga qui est aussi comme votre témoin. Et les audios sont restés, et puis ici, il est en train de nier pour dire que non, Kabouya est innocent. Il y a des audios lors de votre conversation avec Luakabouanga. Luakabouanga a essayé aussi de dire d'autres vérités qu'on ne savait même pas. Oui. Qu'on en a maintenant. Oui. Il y a beaucoup de choses parce que lui, il s'est confié à des gens seulement parce qu'ils l'ont montré de beaux yeux. Mais nous sommes là pour la vérité, s'appelle Dieu. Mon frère, nous devons protéger les chefs de l'État. Je pense que... Quelque chose d'autre, Wampang. On me dira que non, il y a quelqu'un qui peut nous donner les informations vraies de Kabouya. Kabouya nous a infiltré à l'IDPS depuis longtemps. Oui. Est-ce que vous avez vu Makamwana? Oui. Kabouya, bah, il y a que non, azalaka na mwasi moko boye na nini Njokopunda, territoire de Luebo. C'est que tu connais. À Njokopunda, balobi kombo ya mwasi wana eza mwa mujani babota mwana moko kombo na ye mujani wana on dirait Kabouya atinda na poto suko mwa mujani atikala kuna mwa mujani alobi ka muntu akukafunyi maluma kola kazalaki makambo makasi tozomona na IDPS lelo nde makambo makasi ye azalaka nango o mwa mujani aboyela ye yango wana et puis mwa mujani natindeli général Kasongo o aza na kati ya nini ya na Chikapa Kasongo na biso azalaka nani commandant ville ya Kinshasa natindelaki mbongo po apesa bapeti moko boye bazwa moto bakende ti place mwa mujani azali na kati ya mine wana bazwele biso mwa mujani ngai moko na kofutela epai Israel Mutombo nafutela epai Eliezer apesa biso nanu biographie mobimba po ye nde moto aza na histoire mobimba ya ntango Kabouya banoteka bacd azalaka na vares na ye moko boye bakoma numero 6 na nsima na mokongo soki alati yango enfile na pantalon ya jini ya monene sikoyo Kiresko sentir. Azangi na kombo ya Rambo. On l'appelait Rambo. C'est wana nani baba na obenga Zoé. Donc papa Zoé, baba ngaba papa Zoé aussi. Papa Zoé nde mutu asalisi na Njokopunda mingi. Mais abandonné papa Zoé azolele pa na ngai. Makambo eza ebele parce que nous avons été infiltrés. Zoé wana yebi mwa mujani. Décidé batna wana bakokiteleza et papa Zoé pour que non bazwa mwa mujani baya na mwa mujani kuna na Kinshasa. Comme ça mwa mujani apesa biso biographie ya Lunyeka. Ouais. D'ailleurs, Tosi déjà une grande partie. Une grande partie. Audio nyonso bino bosololi na ba audio oyo bino bosololi na Luakabouanga. Luakabouanga est témoin, il a déjà accepté, il a dévoilé aussi d'autres histoires que toi tu ne savais pas. Comme il y a le public no akobomayo, il faut aucun ofuna na parquet yona Kabouya bosamba. Et puis il doit aussi dédommager la fille oyo ye abimi na ye oyo akosi libala abebiseli mwana bato ba vie na ye abebiseli makambo na ye mususu abebiseli ko na pas président et pas maman Denise et puis mwana bato atikali boy soki lelo bakati mwana wana ke non akomi député lelo te c'est à cause ya Kabouya mwana wana il faut afunda ye a dédommager mwana ya bato et puis mwana wana abimisa biloko ye azana ngo wana biso nso to mwana ngona biloko ezali ebele et puis de deux ba maman ya ligue des jeunes oyo ba contacta ngai lobby elles sont venus me contacter makambo ba yebisi ngai dinosaure na biso ezo sala soni pona ngai moko pona parti na biso pona mukunzi na biso
pona mboka na biso moto oyo ozala vérité belé na kata parti papa il faut bolongola cancer wana cancer oyo kabuye c'est un cancer il faut que l'on en avance faut tout ça la mbangu pour que pendant bacheye informateur comme ça que daga na musana yake informateur wana kenda nango oya yebi wana tenenga ke sala stage wana akende kaka libela bozo luka mutu musu secrétaire général musu bocha ya sika yo moko zo sur place na yo ocha bat musu yo kusala na bango esili papa directoire batu basi ba nationaux ebele oyo azo vendre na bango ba yebisi ngai avant-hier nationaux mibale ba nationaux mibale ba benginga ba lobi papa continuer na lite na yo wana to lembi kabuye oyo to lembi ba bengisaki ba député ya IDPS na Otuwele ba député wana bazana Kinshasa wana bazo telengana a recevoir bango te ba député wana bakozonga net vendredi awo ba uti kuna na Otuwele ba ye ba vani na Kinshasa soki 2 semaines mobimba ya kutana na bango te chiko yebisanga na mutu aza bien organisé oko bengisa ba député ba uti na province mususu ba ye kondima na Kinshasa et puis bazo bengo na téléphone ozo yamba bango te ozo recevoir bango na bureau na yo te na téléphone pe ozo yamba bango te. Et puis, secrétaire général. Je vous dis que tu as Afrique du Sud, même délégation Afrique du Sud, Basi Bazongi, Babengingai, ils m'ont encouragé. Et toujours sentir que c'est que Mulumba en vous. La vérité s'appelle Dieu. Continue. Baye ayambi bangote. Tozana bandinga mususu banda baye. Bazalika kao. Bazo mate bazo kita. Je vous dis, Kabou était devenu comme un Dieu. Parce que avec le système na ya tosa obika. Organisation ni no yaza na on akata parti parce que il est mal organisé aza ayebi et le côté ozomona kabundu kuti ya bato kutu kabunda azalaki me oui mais yesu ko alekisi ko lekana niveau kabunda bebiselaki yaki yesu ko asati ko kabunda fade oui ezali biloko ya ba chef coutumier ya lukuta wana o ba kisi ezangi mutu ezangi makolo tout ça o memeli biso batu pembeni ya mukunzi pour mon zombie azo attaquer yo wana ye mutu atini zombie docteur wana lukuta wana ya kitu wana ko docteur David eza zombie na batu na yende mutu atina zombie akoma mwana ne akoma nganga ya kabuya na akoma zombie akosi akoma salele makisi balongola ke bilamba basokola ke mai na butu ache mutanga ba yebise chamukongo asokola mai na kopo bache mai na sani akoti na kati ya sani bazo suko mai na kati ya sani wana bazo sokola yango aja kabuya wana zonza makazonza bakela mari mumutu bakakwata ku mutu wako mutu wa lusomo mwela musobeta kwa chungo mawazalendo. Dino, je vous dis que nous devons sauver ce pays. On peut vous haïr Dino, mais ce sont des alertes qui nous ont sauvés dans ce pays. Ce sont des alertes que Kabassel faisait jours et nuits. J'ai fait des alertes ici, Dino Numbi. Parce que nous avons des hommes capables dans l'IDPS qui peuvent diriger vers l'IDPS. Je vous dis que l'IDPS, nous allons enlever ce cancer-là. On va organiser les partis. Partis au Ekozonga, comme du temps de papa, comme Keti Massiri me disait, l'IDPS est considéré comme une bouteille de Coca-Cola. Vous allez partout vous trouver. Parce que. Cancer, cancer est comme informateur. En tout cas, je ne peux que vous féliciter pour continuer à alerter pour le bien de tous, pour ce pays. Dinosaure, un jour on parlera de vous dans ce pays. On parlera de vous parce que les gens... La semaine prochaine, moi je t'ai dit que quand c'est attends la semaine prochaine, moi je serai à Kinshasa. Vous allez... Moi Moujani, chez Ndegwelezer, vous allez voir moi Moujani, chez Moutombo Israël. Moi-même, je vais payer l'argent, je vais payer tous les émissions. Et vous allez voir, moi Moujani, des histoires, des révélations, et que vous n'allez pas supporter. Ah ouais. Ça, c'est tout ça. On fait du mal à Etienne Tshisekedi Mulumba. On l'a humilié. On nous a infiltrés. Parce qu'il y a des questions. Je vais demander que Kabouye nous mette la photo de son père et de sa mère. Et ça va commencer de Kabouye jusqu'au simple membre. Parce que nous sommes infiltrés. C'est depuis 1993. Pourquoi il n'est pas allé postuler? Il n'est pas allé postuler à Benetimoun. Pourquoi? Ouais. On a demandé, montre-nous la maison de ton père. Qui m'a commandé les autres? À Benetimoun, là où il dit que non, c'est chez lui là. On a demandé, quelle est la maison construite ici? Rien.
Papa, moi je suis témoin oculaire, non? Je suis témoin oculaire. Quand j'ai la honte sur certaines choses, Toza n'a problème, il faut Toza la sincère. Botika flatterie. Zakaria a postulé pas na bango kuna na ndemandeki. Yesu ko ya boy ko postulé na kati ya mbujima ya nani na Belchimon ake postulé na Kinshasa. Place akezo ba voya ya batu ya Jekobe. Ouais, c'est. La conscience, seule la conscience nous parlera. Nos morts et nos martyrs. La vérité s'appelle Dieu. La vérité s'appelle Dieu. La semaine prochaine. Ok, nous attendons Momoujani et aussi directement il va nous donner, il va mettre aussi parce que même pas magambo eza ebele Sony Abisso parce que na lobby idéologie ezaka ka mutu na mutu aya na photo ya papa na ena mama na ye asimba ngo kaka asalisa kaka photo ya papa na mama esili et que poser problème c'est là où on va découvrir les Rwandais au sein de l'IDPS. Dino les gens cherchent des problèmes et cherchent à tuer Kabasele Wampang. Les gens n'en parlent pas. Ils sont en train, il est informateur et écoutez, mais le projet que moi j'ai amené ici, on va mettre des entreprises chez l'IDPS, mais nous pouvons être mieux que cela. Il y a un ami qui m'a dit que non, on vient de nommer ton frère informateur, mais il ne sait même pas qu'est-ce que signifie être informateur. Il va demander au Batubakoufa. Na pétrole. Na pétrole. Tout va te infiltrer. Mais Tshisekedi Moulumba, on l'a fait souffrir. On a torturé Papa Tshisekedi. On l'a torturé. On l'a torturé par les gens avec des mensonges, l'infiltration. Parce que le projet où Yakobomi de paix, c'est Outaki Moussika. Quand on est dans le BT, on cherche à détruire ces partis politiques. Non. Bangambi d'abord ni ngumba yonse ya permanence gino ngoma ba miula ntenta kuna mazashiba yakaje banda na salisi bakumba wana banda na salisa kango na salisa ki na dongoli bane dale wana ayebi ndenga za wana atande ko nangai oya zana prison ayebi même mukunza ayebi musale oyo ngai na sali pona IDPS. Mais problème est awa na kolembate. Je vais défendre ce parti, je vais bayi kenyo soit IDPS batunyo oyo. Basali bango mabe balimbise Tshisekedi Moulumba n'est pas mort, il est vivant. Il dépêche un état d'esprit. Toko ressusciter, ko faire ressusciter toko longulango na cimetière ba memiango. Tozongi sanga. En tout cas, Dino, merci beaucoup. Ah oui, Kabou il sera arrêté, il sera arrêté. D'abord pour des menaces de mort qu'il a fait, avec il y a un témoignage. C'est déjà le progrès a déjà ça. Et puis de deux, bah il y a eu des pestes. Merci beaucoup, merci Dino. Nous sommes ensemble, on doit protéger le pouvoir, on doit protéger les chefs et on doit protéger notre bijou précieux. Merci.